sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Bitete yango me ya ye. Sukula sukula lengo lengo data sukula mame. Bitumba ekoya. Emame ya imenye ya ye. Makolungulu landa selele mama. Selele makutu kwena mafu mama ye. Mwana makedi kenda kedu vena mama ye. Aya mwana mame. Mbokoyo Tito Koliana. Panza sango ya Congo. Edino Image. Le célèbre réalisateur caméraman. Le tout puissant de tous les caméramans. Edino Image. Panza sango ya Congo. Karandengo Panzaka. C'est pour bientôt. New single. Équilibre. Mais Bobina. Ici c'est Paris. Bobina Bokobela Moutou. Bobina. David Gata. Otikinga monzemba papaye. Edino Image. Otiki bango mosika Edino. Tongo boko tana etanelio. Pendele boko pepa Edino Image. Edino Image. Panza sango ya Congo. Mama na sit. Boya ko? Boya. Okozwa d'occasion ko bela mutu. Alhamdulillah. À Paris, bazo s'ennuyer, bah c'est un mokonzo ma maman. Bakota Paris, bazo s'ennuyer, mouvement ça pena trop te olia, pena ya bien ça sous bakota Paris te. Kolia za moko na kata Ivry, awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant et waka. Hein? Mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo. Mi José, le bela bango li loba moko. Merci mi mokonzo ba maman, oza mi José la reine de Lyon, ba bi moi ça pembe. C'était dans restaurant oza ma casse, kolia kitoko komela kitoko nga ali malangwa na lié na taba. Donc goût ba bi chez maman et waka quoi. Serre et waka na Ivry. Et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah bina goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matongé. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc N'allez bien, la Mélie bien, la chez Waka, chez Jeannette, l'anda sans polémique, soyez au liabilo onion samokili, au Afrique au linga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa soboye, boro sepela. Ah, tozanga elorote. Elo onion so olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyoso ezali. Donc boye bele boro sepela. Ba fille a bien me bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, Ngama Katka na Olamba.
pas ser na biso Jeannette ewaka babi kolia kitoko makaya oh malango ndeti nga lula langa malango mais na lia ba malango mais et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta bakata suka donc vraiment kolia kitoko komela kitoko donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc ser ewaka simbigwa dans les bons mon mari stress ya Patrick Malois Vengi mon mari stress ya Malois Vengi Major Bisadini Hi baby you kufi babi grave c'est chaud et ça oyinda umela soko oyena agence hote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malois Vengi Rue Léon numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malois Vengi balobi Global Express souka l'agence oyo soko oyete veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malois Vengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malois Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atina bilo onekaka awa po bilo onekoma kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela